Mbote mbote batata ba mama bandeko ba oya biso ba oyo balingaka su le baoba ba mbote na bino ebele bisika bizwi bino nzambalo la azala na bino vraiment ba bonsoir ba bonjour ça dépend air nini okolanda su le baoba toye kaka vraiment ba shalom na ba homme de Dieu et puis respect vraiment matondo losako na ba chef coutumier na biso boboto bondeko na bandeko na biso ya catholique to bosani pete oya biso lelo vendredi bakendaka na mosquée basalam ebele bisika bizwi bino vraiment bayenge na bato na biso ya bundu ya Congo to bosani te pe na église ya PV ya Longo bandeko na biso bima pai bozali ba respect ebele bandeko toye na biso kaka pona topesa o babengaka kaka moi coup de pouce na situation ya ndeko na biso parti oyo asilaki kotika biso na Norvège balobi autopsie basali yango ba résultat eyebani mais jusque là nanu ba publier ba résultat te vraiment ba publier kango bongo te lokola pe place akufeli azali vraiment na ndeko na ye propre te oyo akoki ko se présenter pona ba pesa ye ba nouvelle wana yango wana eza nanu na maboko ya ba docteur na ba policier et puis corps na ye ba garder yango nanu jusque là bazo sa nanu ba investigation bino moko boyebi vraiment situation na ye ndenge akufelaki na mboka wana akotelaki na mboka wana na mukanda ya mutu mususu bon likama ekei kokomela ye kuna vraiment bandeko na biso kande tolobaka biloko ya boye ete ya kabiso surtout batu ba oyo bazana no na stabilité te na kati ya poto vraiment boye barake tango ozali ko defa mukanda ya mutu okoki pe kosalela yango soit okosala pe accident ekozala ke mutu pa defisa ki yo akozwa problème parce que jusque là soki balandeli ba trace na ye ndenge akotelaki ou bien soki pe mwasi na ye alobi vérité ki akotelaki na mukanda tel na kombo ya tel ndeko na biso apesaki mukanda ye pe esika azali akozwa problème yango vraiment toboyi te tokoki ko aider okoki ko aider mutu abima na mukanda na yo soki vraiment ezake makambo na ye esimbi te akei ko s'installer na mboka mususu pona nini te tosalisana mais soki ezaka ke ozo aider mutu pona abanda kotambola d'un pays à l'autre pona na sous le baoba nde tomoneli makambo wana eza pe lokwa oza ko aider ye te mais ozali ko bebisa moninga parce que soka akei kuna eke bakangie na mukanda wana ou bien azwi ndenge ndeko na biso parti lelo pe a son âme azwi likama na mukanda wana bandeko nanga ekozala pasi pona ko justifier yango biso toyaka kaka toyebisaka bino toyaka kaka kolamusa conscience na bino pona na biloko ya mike oyo bato bazomona te bozwa yango na ndenge ya mabe te pona bokoloba moto asa akufi na ye bien sûr akufi mais oyo batikali bakeba na basituation ya boye tala sikoyo lelo corps na ye baretenir yango nanu en attendant pona basala sikoyo bainvestigation akotaki na Norvège ndenge nini akotaki ndenge nini na ye pe mwasi wana à part nanu liwa mobali na ye ndenge nini yo kotsaki clandestin na kati ya ndaku na yo aye kokufa na ndaku na yo ndeko nanga eza vraiment pasi eza vraiment makambo ebele na situation wana tokoki koyekola biso bato totikali pona to s'en sortir na biloko boye ekomelaka biso te donc okosepela din na kote muso ezake nazo ede moninga ou bien nazo yamba mutu oyo azala mukanda te na ndaku nanga mais yo okoyeba te situation nini ekokomela ye soki ekomeli esko likamwa ndenge wana na yo mutu okoti sous la problème à part nanu akufi na ndaku na yo bazoyeba nanu cause tamusu bon siko basi bayebi cause mais tango bayebaki nanu cause te alela bakoyeba cause identité na ye eza nini yo kopesa kombo tamusu yo moko oyebi ata kombo mukanda oyo akotelaki te oyo ayelaki na ndaku na yo te
nyonso wana ekosala nini ekosala problème yango bandeko nanga tozwa mayele na makambo ya boye epuis tosunganaka moninga aza na mukanda te azosenga yo mukanda nalingi nakende kotambola nalingi nakende kosombelo nalingi bamusukutu bazokaka ntina Congo oke tala famille nanga bandeko nanga wana molimo ne tokobenga yango mpenza molimo nini wana molimo balingi barécupere na famille yo ye na mboka mopaya fozela nano ozwa séjour na yo ovandisi makambo na yo bien siba okei na ozongi na mboka na ndenge ya kimia oza na mukanda nao mais yo mukanda nano ozwi te olingo zonga na Congo yo mukanda nano ozwi te olingo ketala baninga ou bien mukanda nano ozwi te même o baza na ba pays wana Schengen okokende pe balobi ke bacontrôler ba frontière te mais okoki pe kobima be mukolo wana pe ozwi malédiction ou bien voiture ozalaki nango chauffeur wana atambosi bien te ou bien aleki rouge feu rouge batelemisi bino basengi bino nyonso ba identité na kati okokoya pe na likama yango vraiment tozalaka mayele yango ala toyaki na sujet wana tolamusa conscience parce que situation etikali kaka baidentifier ye bayeba ndenge nini akotaki na Norvège makambo na ye eza ndenge nini corps na ye ekozonga na Congo ou bien bakokunda ngo na Norvège ou bien bakozongisa ngo na pays oyo ye awutaki donc il faut batala batrace wana nyonso bandeko nanga ekokozwa ta bon bandeko na biso ya Norvège balobi ke to solola tozala ensemble to cotiser parce que famille na ye grande sœur na ye asengaki mpenza ba diaspora basunga bazongisa corps ya ndeko na bango esika eutaki na Congo mpona bamona ye en tout cas bandeko na biso liwa ya ndeko na biso bolekisa ngo bongo te tozwa vraiment ba leçon surtout biso surtout ba papa oyo bazalingaka stabilité na vie te en tout cas bozwa ba leçon eza vraiment leçon morale moko ya munene na biso pe ba mama biso muto yambaka ba mibali na kati bandako na biso pe tozwa pe ba leçon muto adinge azoya kotala yo sunga pe ye yo mutukutu oza na mukanda vomie deplasaka okendeke pai muninga aza na mukanda te pona ata likambo ekweleli ye na esika na ye esika leta eyebeli ye esika azolandela dossier na ye ekozala bien ke likambo ekweya libanda ya mboka wana ekopesa mbutu ekozala mawa pe ekozala sujet ke bapanzisa yango pe balobela yango vraiment boza na se ya sule baoba simple kande na yebisaka bino molobeli na bino la danoise vraiment bozangisa te mwa kopo ti kopo café pourquoi pas tango toloba masolo matanga tosukaka na mwa ti mwa café mwa mai esalaka vraiment bien et puis ekonsolaka biso esungaka biso epesaka biso kimia moko oyo esalaka ke tolanda sule baoba na ndenge ya tokos bandeko na ngai pe tobandi na biso koshite nalobaki vraiment na koumela mingi na video oyo te c'est juste mpona topesa information suite ya makambo ndenge ezoleka na sujet ya ndeko na biso ya mobile tokeli su kuna topesa su mwa conseil ka ndenge epesamaki na makambo oyo bato bazokobeta sete jusqu'à présent bato ebele bazoconsidérer ndeko na biso ya mwasi vraiment bazozwa ye vraiment babengi ye vraiment c'est une sorcière bazolo bazali ndoki azali mabe bon lokola biso na sule baoba tolingaka kotala makambo na angle mibale soki ndeko na biso ya mwasi bolandi video wana très bien bokomona ke mwana mobali wana tanga bandaki akweyaki ezwaki mwa ta moko boye ezalaki ta mort oyo ezalaki na video wana te mais ye déjà banda akweyaki soki bozongi lisusu video wana bomona ke place avandaki basoyi bamai ezalaki avant makile ebime na suka bamai moko ezalaki na wana ebimaki cela veut dire que ndeko na biso wana akweyaki déjà avant babanda kofilme ye akweyaki déjà bon avant wana eloko nye elekaki eske ye mwasi na ye Blandine abengaki ambulance point d'interrogation eske ye mwasi na ye Blandine abandeki kaka kolela abandeki kaka koloba place wana eza kaka mowe ikutu ayebi lisu te po azaki déjà na monde mosusu mais ye moko ka Blandine nde ayebi yango na se ya motema na ye bon ye Blandine a filmaki c'était pona atikala nango alakisa mobali
nandimi teke azalaki na ide ke mobali wana kokufa loba azalaka ndoki ayebi ke boye abambaki eloko mona molili bien nini mais soki pe na normal boye mutu nyonso azalaka na espoir ke ata mutu akwei ata zoloba te ata koti koma munyonso azalaka na espoir ke mutu wana akosala nini akobika. Eske azwaki video wana te pona leka akobika alakisa ye ke tala situation ndenge ezokomela yo parce que toyokaki pe bato mosusu balobaki ke na banda azalaki pa Blandine wana ezalaki lokola deuxième fois ndeko na biso mobali akweyaki. Bon, soi-disant wana to supposé bon deuxième supposition est-ce que afilmaki ye ndenge ezobimake pona asambwisa ndeko na biso mobali wana penza ezali ekozala eza vraiment esengote et puis ndeko na biso akokoma na situation wana. Pourquoi? Parce que azali mobali oyo ya lingaki oyo ye afutelaki tike ye moko alongoli ye na France abengisi ye ti na Norvège mais ake kosala makambo ndenge wana vraiment na situation wana biso na sous le baba tozondima te ke ndeko na biso mwasi akoki kosala yango pona kosali corps mais eloko nde oyo tokoki kotirer leçon eza ke ba video nyonso tosalaka même ya intimité bato mosusu basalaka même ya bino moko bozolia na kati ya ndako bosepeli totika yango na video donc toyeba nde nini ya kogarde babiloko wana eza biloko moko ya famille ozomona eza babiloko moko te ya kotia na média eza na biloko moko te ya kopublier et puis kopesa confiance na mutu te soki oza na video na yo moko ya intimité soit yo na mobali na yo soit na basituation ndenge wana mobali na akweyaki ou bien mwana ou bien loko boy garde yango mpo na yo moko vraiment tosala effort wana kotindela yango mutu te loba mutu oyo kokopesa na ka ya liwa soki oza na preuve moko boy okolakisa ta mosusu na avocat na yo mpo na landela yo likambo mais keba mpe na ntango ozolakisa na avocat parce que bakoki mpe kobalukela yo balobi non assistance à personne à danger. Donc il faut kosala attention. Tout le monde a kati ke réseaux sociaux toye kaka pona eloko muke oposte eloko muke oposte te okoki ko filmer batu na bazo bunda na balabala o filmer bango poste bako kanga yo bakoloba non assistance à personne à danger ndeni batu bazo bunda yo benga mbila ou bien sala boy parce que bandeko nanga ata yo effacer yango tango yo effacer mais soki bakangi bazui téléphone na bango bakotaka na système ya bango mo bako découvrir nini yo bengaki ou bien yo bengaki mbila te. Donc ezaka te omoni mutu na nzela akwei ou bien azobunda yo wana bandi ko filmer otela ba réseaux sociaux bandeko nanga bakokanga bato ebele. Bon, ça là vraiment attention na babilo kwa ndenge wana eza vraiment elengité yangwana to yaki lelo po to partager na bino quand même sous les baoba azo apesa suite ya ndeko na biso to monaki ke to ya to lobela bino ke corps eza kaka retenu entre les mains ya police bazo sala investigation po na bayeba ndenge ni akotelaki na Norvège likamni ayelaki na Norvège mukanda nini ayelaki nango bandeko nanga to suki wana na sepelaka na bino mingi wana ya bino la danoise tokutani mbala sima ba weekend malamu na kati ya bamabota na bino ba love mwana suka ba famille banza en tout cas nalingi bino mingi botika la malamu bye.